belé ça la ba portable nae. Les restes on est comme moi buzoba. Bozo comprendre. Andy, reprends-toi en main. Reprends-toi en main. Comme ma batuna ba makamba buzo bate parce que okoya ko perdre. Si na pesa que au conseil une fois. Voilà. Oye komi yomo koya ko lobake o bandana coquette. O bandana coquette na joli. Allez, lobby komi o batinda kwa koloba bongo. Un moment il faut pas abuser hein. Tant o loba quand ezaki na caméra te hein, ezalaki na huis clos. Ezalaki avec moi en conversation et au bino moko bo filma ki. O bo enregistra ki pardon. Ezalaki na conversation o bino moko bo enregistra ki ngai o sika yo moko zo pesa biographie na yo. Ozo talisa batu CV na yo ke obandana coquette. Alors lobby koma ote bakosa kinga batinda kinga wane komi je Nintendo obo komo c'est la bat. Donc pour nga matière oyo next on passe à autre chose. Matière ese poli. Ici bo lena ki ba makila, ici bo pesa na ki ba mbongo, oya Monica za gagnant, tant mieux. O pesa huile de délivrance, tant mieux. Tant mieux binomi balé boza délivré. Oyo kunaza makasi na musala na e, alie yombongo, alie sio makila. Yo pose délivrance na famille na yo ozongi mobali. Voilà, on passe à autre chose. Parce que ça devient de conneries. Oh, je suis Anna. Oza Anna te. Anna za moi c'est à sala mibali ba chantage. Arrêtez de venir écrire je suis Anna, je suis Andy. Au cause de la Andy te po yo te mtolia makila. Arrêtez de prendre possession où je suis un tel. Au cause de la Anna te via Aneza salité. Mbadi bosu na mona bato bozwa kokumisa via munde komoko enregistra kabatu a sala batu ba chantage a vivana kindumba. Depuis quand ekomi luxure ya kolinga okoma yoza mwasi na ndako alibala oza mwasi na ndako na bana ozo lingo koma mwasi moko ateka nzoto pas vivre. Vous êtes malade ou quoi? Na bato bo koma je suis Andy oza Andy ndenge nini yo solia makila ya solo ya ebimana sanzoto mwana mwasi po koma Andy aza mwana mobali yo za mwana mwasi yo koma Andy ndenge nini mutu alie makila mutu bazokisi pota balatisi bilamba batu bakufa akeko pesa bambote na batu bakufa na basimetiere yako komata ba mur yo koma Andy ndeni. À un moment il faut arrêter boko kote la mutu na réseaux sociaux mais kokoma ka mutu te na bato basimba ba kisi na bango oyako ba je suis Andy bon soko komi payer na tout no pe balie so makila oro sepela faut pas contrôler ba phrase na bino bimana minoko na bino kozala pour mutu et koko komiso mutu wana te voilà wana na te entre parenthèses matière ya malonge ya soute. Voilà na kati ya Andina Ana ya malonge za soute ba bombe za nango te loko mwa malonge za soute wane komi ba fitilité ba je Nintendo ya bana mike e loko malonge za te ba kendo pota na bango mibale kuna mama na mwana na mbet na bomoto boye baza mama na mwana me na mbeto bakoma mwasi na mobali ba kendo pota na kuna ba mama na mwana na mwasi na mobali ba potana. Voilà, gros bisous à toi Béré ba ke potana biso ba mikolo boye o Andy aza mwana biso ale tokobandi tokobanda kwa ko umia na banité on na bwakisi buzoba balokuta omoni. Quand on a raison, peu importe, on ne peut pas venir mentir. Ce que so kotisi lokuta na kati ya vérité, ce n'est plus bon. Quand tu as raison et que tu sais que tu dis la vérité, peu importe ce qui se passe, ba kote lo te, tu dois maintenir vérité na yo. Ce qui est sûr c'est ça. Le kouta ce que continue déjà na kati ya vérité, on ne peut plus savoir tout ce que tu dis, batunyo sur mon côté à doute. Le kouta koko kota te. Et on ne peut pas reculer, on ne peut pas être manipulé. Que ba ke no lobana ok, lobo bimana coquette te, lobo sala sa bwebete. Tant lobo ko bimana coquette, mutu lobo ki te ke batinda kiyo. Personne n'a pas qui batinda ki mutu. Donc c'est dire que le kouta so comme kokote sika vérité ça, ça dit tout doit être remis en question. Donc buso ba wana bande ko botika ko bolongo la ba miniature nanga s'il vous plaît bolongo la miniature et si na loba ki réseaux sociaux a terrain mot très glissant ko ya liboso lingo bate koza na raison la même personne ba avocat belé batika dossier pe na katikati au moins na muta bande procès na avocat mususu na katikati pe avocat mususu na suka pe avocat mususu. Voilà toi bazo bate yate ke soko bandaki po ba dossier msuso mona avocat zo mona ke client ou aza lokuta makamne zo ke sou malonga te comme aza tenu na secret
ya Moussa na bango, asengi na alongwa, asengi client na zo avocat mususu. Voilà, ce qui est sûr c'est ça. On ne marche pas avec les mensonges. Mensonge moko bomaka ba vérité à 10. Mensonge moko bomaka ba vérité à 20. Voilà, c'est pour ça on vous a dit protégez-le. Tant na banolo ba bon protéger. Ne permettez pas que qu'il soit éparpillé, qu'il monte partout, qui est toute la journée, lui. Quand on a, au moins une matière ezakelengi, so mutuana za rare. Matière ezakelengi bongo. Au coquille qu'on trier, so balobi que tu as le droit d'aller n'importe où. Et l'on va que mata partout. Matière ezakelengi, so qui mutuana boana du mal à kozoyer. Mais mutuana ya moko azo yaka nae. Hein? Ba matière obiso to souffra nango awa ezaka pena ke omona ke kolo matière penza ke po bozo na téléphone et ezwa bino temps bozo moni abso na panel moko bwe aya lobby vite fait mais boko zo été o mutu ye moko azwa ko se livrer bango na bango bakomi ko mona biso dire bo ça la buzz moi sina mobali mama na mwana on dirait bongi bo bandwa ko sakana na batu o kuna zo mata o ko bina hein o kuna pe bwe non. Vu que bouti na mbetu moko bomelana makila boyebani. Vu que bomelana makila boyebani boyebi likambo sala. Alors biso photo longwa na buzo bana va buzo bela tabiso. Donc s'il vous plaît avec beaucoup de respect envers vous, ne me mettez pas dans les miniatures dans ces conneries là. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Bref. Bon, on a continué à sujet na to tapoter bandeko. Les camions surtout photo lobela pemboke namoni babuki paka juma wow namoni babuki paka juma batebele bazolela milelo oh menga na sepeli batu nanga nini bandeko naeba teke paka juma ezana limité so naeba ke paka juma ezana limité nde na poupolage koko mulumba tous les jours parce que ça na secteur na ye donc tu te bêtes à l'isolo paka juma ngana banda kote mais la paka juma na y a pas c'est pas d'aujourd'hui. Paka juma o bana 12 ans ba fongwa makoleka ba nzungu ya ma famille ba koma kotele makoloba respect si là bana baza sorti ko kendela classe mais ba tema na paka juma ba ozela ba client ba tata mibimba minga na ebe te ke za na limité hein boyebi combien de batu bosa na limité mais botika paka juma na pendant des années hein et soit succès et ça la combo minga na ebe te ke za terrain il y a Jekoko. Soki bona yebaka ngana mona ndeti paka jumeza ba côté boko soki ba côté nini wana en aucun moment j'aurais imaginé que paka juma se trouvait na limité hein jamais soki na yebaki nde Jekoko amela maïté nde lili ba pont amelaka maïté alors tant ba buki yango ngaku na kanisaki keza lili ba pongi mutabuki yango alors que non. Tu as découvrir que on a un deuxième Mulumba. Ah, son abina ko féliciter sous Mulumba oyo baloba mama Congo na famille Mulumba. Ah ngaye. Vraiment tant on a tout ni nani mutabuki parce que Bumba aza zoba. Akokoka na eko buka ba kozwa initiative wanate. Lui il est partout sauf là où on tozo zelaye. Na bandina luka nani mutabuki yango balobi oh un monsieur il s'appelle Léon Mulumba. Galobi ah Mulumba oh ça vient où oh kasi Mulumba ya Jekoko côté là vu que bolati sera déjà image ya Jekoko maintenant nabi ah moyena koloba ezate pour son koloba ka félicitations baloba voilà comme c'est le frère de Jekoko voilà maman quand on a famille Mulumba ba de kongana za na contrat Mulumba te ngamoko na muto bino bolati sanga na réseaux sociaux toyoka nakate pour vous dire vrai, bon mon inde na ko sa analyse, ngana sala analyse par rapport à individu te. Ngana ya ka kolobela musala mutazo sala. Ngana sala combat ya individu te. Prévane bon moni ba combattre belé ba changer ba position parce que bazo sala combat ya ba individu. Ngana sala combat ya mboka po biso tout à la bien, to se retrouver. Attends comme ba riche te mais tous en moins logique moko na mboka na biso oyo mutu nyonso koza la fier ya koloba que je suis congolais. Yango bo monique na komi Chilombo. Pourquoi? Parce que tala kaka ba combattre belé. Oyo bazala ki ko bundela soi-disant mboka.
Kaka batu o bango bazala ki ko critiquer. Kaka batu bango bazala ko finga mutu munene boyena boye. Batu wana nyonso baza peme na Kabila. Batu bake côté M23. Comment expliquez-vous qu'un combattant, quelqu'un qui combattait pour le bien-être et le peuple naïe, il y a drapeau, il y a pays naïe, a que na M23, alors que M23 est rempli na batu o kaka to critica na régime ya Kabila. Pour bon mona ke batu bele basala combat ya ba individu, ba combat o ezaka bienté. Lelo oyo bandeko nazo regretter parce que à l'époque bomoni bandeko ba komi na M23 aujourd'hui to zwaka ba information sur bango précisément je vais lancer bandeko quand il y avait le combat to zwaka ba message belé concernant de quoi Belgique que Azali traître Alia Kambongwa Kabila que tout ce kaya kakosa les âmes mascarades mais on avait du mal à croire. To solo la pena bandeko ebele, to bandeko se poser beaucoup de questions concernant le monsieur. Baza bato ba bomi combat. Ce qu'on a combattant et bando koufa, to zo kasa yenda za vrai. To zo ba information ngo. C'est pour ça qu'à un moment moi je me suis écarté. Ndenge na eko expliquer bo so tindika ka mukala no ya ko critiquer nga. On va faire du sale ici, les gens vont être étonnés. Il y a des choses qui vont sortir ici bandeko. Parce que boyebi que Wayambo a consibiso vraiment na combat, a détruire bandeko ebele, a yaka ko bimisa bandeko ebele ba traître, genre un traître c'était lui. À un moment on a eu des informations sur lui. On a eu à parler Zorobilel témoin, Waiza témoin. On a eu à parler entre biso na ba information bando Wutakin que on devait se méfier de Wayambo. Même ba combat basala contre musique. Combat Oya Poussa Batou, ba musicien. Ça n'avait rien à voir avec le Congolais. Rien à voir. On a eu tout ça. Mais vu que Tozaki Kaka Nakati a combat, on pensait que Bandekwana ba okosa, que l'information est qu'il faut. Parce qu'il ne montrait pas. Il ne me le montrait pas. Mais comme Wabi, chaque chose a sa fin. Aujourd'hui, bon, mon vraie face. Heureusement, Bandeko Ebele Bazaki, ne Bandeko Ebele Bazwaka yo sérieux, hein. Azaka Makasi na combat, a détruisant bandeko ebele batika combat pona ye bakenda parce que lui il était un peu comme toi ben en tête. Même tangu tato ya Angola yaki ko bima. Bozo rappeler na ye sokoko, soki sokoko. Même ka so ezana tata moko azakuna soit disant mutaka tumbi tokena ka tumbi wapi. Atongi ndaku ba voisin bazolela bana lemba bokota botapote. Photo na ye la bino Léon Mulumba. Oui, Mikolo yo bat bolati singa image ya Jekoko mingi. Léon Mulumba yaka à la barre. Bole kise à la barre. Torola liso sou pongi te papa nga pou boye banga mukie. Encore balati sanga déjà famille na bino. Balati sanga déjà Jekoko. Mikolo Jekoko opema mukie. Na moni ye Mikolo azana action te. Léon Mulumba papa yaka awa, yaka à la barre. Papa kita sala descente na lemba. Papa Léon Mulumba bana lemba super na awim bazo la pongi te papa bazo la pongi te babi individu moko azakuna atonga ndaku immeuble moko akanga nzela balabala piéton mwe batu balekeza te asalisa bar abengisa bakulu na bazalaka wana ba mama bazo betama kenena ndeko noko. Comme bino mibale, apparemment famille na bino boza batwa sur le terrain. Ah, tete nazaye na raison. Papa nanga, zwan de konao Jekoko. Moko soki ministre provincial, moko de sénateur. Bokene na oui, mais papa nanga, s'il vous plaît, ba na oui bazolela, ba mama bazolela. Kuna tata moko akomi kosa la loi. Akanisi mboke za ye mboke ebongate. Soki mutu nyonso onga mutu akatumbi. Oh, ndeko ya président Chilo Mokutu babuki endaku. Papa nanga babuki ondaku. Koya kolela la combat présidenté. Tout le monde, personne n'est au-dessus de la loi. Attends quoi maman Marthe, ce qui te découvre que ton gamin bien te eko kita. Attends quoi président, ce que ton gamin bien te, il doit montrer l'exemple. Ndako eko kita. Boa kolela ba komba batute. Boa kolela te ko ngana za koko ya Chilombo te bosa musala bien te. Bosa musoki bokomi bongo kendako ekoko bukama te bongo bato bandako ebukama baza bikeko tete soki ndaku na bino bosomba kiango na sika ya biente botongi biente eko kita. Le président est pour tout le monde. Si il doit protéger sa famille
biologique, il doit aussi protéger le peuple. Alors, papa Léon Leka, tonito kasango son, na lemba, super, na awim papa nanga, tonito son, s'il vous plaît, papa bana lemba bazolela. Après, na yesu sous un message, maman Marthe, maman Malata, maman ya Mukonji, maman président, mes respects. Nga na za muta mutute, mais ce qu'on a commandé, na respect. Maman Marthe, tu as dit que yo mutu, au pesa, au tia, Lili Bapongi, pour comme gouverneur. Bande koso boye bakate, Lili Bapongi azaki mwana musala maman Marthe. Bumba bozobo na wana azaki mwana musala maman Marthe. Tant bazu ki bokonji, maman Marthe a luki position, abi munde kwa azaki kosala bien pananga, aza fidèle, ba lukele poste, ba pese poste à gouverneur. Te maman Marthe, te zaka bongo te. Tu peux aider une personne qui a travaillé. Peut-être pas n'a travaillé qui bien, mais la population a travaillé bien te. Longo la ici kotiwana maman Marthe, un peu de respect. Ozo sunga musala mwana na ote. Ozo sunga te. Yo zui mwana musala na o bumba, o pesi pa mwana na yo, mbala moko na poste à gouverneur, tala ville province, ya Kinshasa ndenge zo beba. Maman Marthe, avec beaucoup de respect, vous êtes notre grand-mère, notre maman, s'il vous plaît, yebisa mwana na yo, alongola, Lili Bapongi, na poste à qui gouverneur, po azo sale lango bien te, zongi saye na musala na yo, po pa na yo bande ko sala musala bien. Ou ozongisi ekuna ou otie na Sénat pour yalinga kola la pongi na Sénat a kozala bien alati veste a fongoli a déboutonner moi des boutons à chemise alali ba pongi muto déranger ya zate pour parlement ezaka na makelele na parlement a kokate makelele leke belé. S'il vous plaît, maman Marthe, longola bumba et si ko sengela qui est poste wane zo kokana ete lukele poste mususu eza normal ko lukela batu poste. Ce qui m'a yele et kasali la ki ango bien, on pouvait accepter. Mais ma yele na yeza moukie, ma yele na yeza pa teke la koma bende, a teke la kayo babilo ako teke la yo, ma yele neza ki na kati pa na yo, mais na population na ndenga mboka bwe, azo humilier mwana na yo, oyaza président de la République, maman Marthe, ozana, Tshilombo doit réussir là où il est. Na minute oyo, on a biso, muto tout, atoza mama na ye, so kozo pese conseil à mabe, tobo na biso. Pour biso, sur la minute, on est oza sima président Tshilombo. On veut, azolongo la biso non ba Rwandais, azolongo la biso binemi, to lingi pouvoir na ye, et tambol, azala pona président à Batunyonso, aza président à maman Marthe te, aza président à Lubumbashi Kanangate, aza Mbujima ite, aza président à famille Tshilombo te, ya Tshisekedi te, aza président à tout le monde. Tout le monde doit se retrouver. C'est pour ça que je félicite monsieur Léon Moulumba, parce que le travail que vous faites, vous ne regardez pas qui est qui. Ainsi qu'à Nyonso, oh, Moneza Mabe, papa Telema. Telema, yo, kende. Dingwago. Bolimbisanga mo o penza iso lingolongwate. Mais osa déjà, bah tchelinga yo déjà, c'est bien. Vous en comprenez? Donc, bandeko bozo le lapona paka juma et talibino. Et talibino. Et si quand on est à qui salité, image ya mabe, ça devait être détruit. Depuis quand bandumba boko mi kote le mape batba bete la bino bamboko. Makambozo sa na paka juma za qui bien, hein? So ki bolingi mboke bonga, so bolingi bo sisa ko dinda. Il faut to longo la banda kunyo sotu. En plus bino ba reloger bino. Bozo sepelate, o to rokende ki kolete. Bozo na choix, hein? Et si ka bozo kene za ban terrain na bino, bo somba yango, bato kutu ba somba bandaku na bango na pasi, batonga na pasi, bazo buka bango sans suite. Mais bino quand même, Léon Moulumba, azuli bino solution. Bazo tinda bino ba bisika mopo boza libanda te. Et puis bisika bozo kende kuna, bo kende ko créer susu, paka juma mususu te, hein? Bon mekate, hein? Il faut bien éparpiller bino. Papa Léon Moulumba, naba tunyo se bon travailler na yo ensemble. Bon tinda bango nyo se sika moko te. Bon séparer bango. Pour ceux qui bon tindi bango bisika moko, bana na bango si ba fongwama. Et puis bon exiger bango bana na faut ba ke classe. Oui. Bana wana na, comment on peut récupérer les enfants na 12 ans babandi kindumba?
Botina bango tu bakota bitabete. Oh masina. Oh kingasani bitabe. Po kuna pe batami tu bazali. So botini bango kuna makamu pe boum e baby. Et puis boulevard soki obobenga soki couloir nani wana. Il faut pe bo panza yango. Image mboko ezaka ka feti na feti. Nganda na nganda. Papa Léon Mulumba. Ndenge so bandibwe. Linga ba yina yo me musale tela ma bien. Vous devez protéger les enfants qui reviennent de l'école. Bah, on a besoin de calmer, pour batanga, pour réviser. Papa Léon Mulumba, ndenge so bandibwe. Bandela biso ko buka. Bomoni couloir, papa langa. Sika batwa kenosa kindumba. Couloir nini? Couloir so kimbuta. Kimbuta sa musala biente. Pendant des années. Vous devez aussi kobukango. Oui. Banganda il faut comme na ba logique. Ba boîte il faut na ba logique. Papa kende kobuka kimbuta. Buka pe couloir kimbuta parce que tout ça là ils ont mené ba désordre. Mboka batwa koko vivre libanda te. Batu fo ba yeba ke olingo sa la boîte na yo, zwa mikanda na yo, tout. Les gens doivent arrêter de vivre tardivement dehors parce que batu ba na besoin de sommeil. Na ba église papa nanga. Kanga ba église o ba beta ka musique ba voisin ba oyoka. Papa Léon Mikolonga na lati yo. Olimbisanga. Tuna ba nouvelle nanga pa ndeko na yo. Et pas je koko ba question na lati mutu na tika kate. Ata na ena lika mususu kombo no ekoti. Ata na ena lika mususu kombo no. Depuis kako obuki paka juma. Okoti na estime nanga. Okoti na estime nanga papa. Mais pour le moment, ba zelo na lemba. Papa nanga na yoki kolela ba na lemba. Nga mope na za moko ya lemba. Ben faut na telemela pe côté. Papa ba lelo na lemba. Lemba super na wim. Ba mama bazo lela. Kala mingi te ba mama ba obwa kama puta. Kuna assassin moko aza kuna. Assassin moko boko tila nga komba tatango ya assassin te. Bana lemba wim. O boza boko tila nga kombo ya tatango ya assassin te. Ake no buka tata moko aza na wim aza assassin. Aza assassin azo betisa ba mama. Azwi lo pang na ye. Akangi na balabala. Atongi ti na balabala. Aza kuna na awim papa. Azo mwendeti ke mukilo e komi ya ye. Kitela ye kuna papa Léon Mulumba. Kitela papa wana. Aza na awim. Ba mama bazo lela. Azali kosala makamu na hors la loi. Akangi balabala mobimba, atongi ba balabala moye batu ba lekeza te. Atie ba kuluna soka mutu ekoloba papa, docteur leka ndenge nini, ba beti ba mama. Bazo longola ba mama bilamba, ba jeune garçon bazo bunda na kuna, likolo ya papa wana ya assassin moko aza na awim. Na ke no zwila yo kombo, en même temps papa Léon, tinda batu na yo ba kende koyeba déjà papa ngwaza nani. Voilà. Donc ngane ka koloba Maman Marx, avec beaucoup de respect, ndengo senga kibatia lili ba pongi, na kombo ya bumba, na poste ya gouverneur. S'il vous plaît, Maman Marx, eza bien ko proposer moi na yo azwa mutu na musala. Ça existe. Biso pe ba pesa biso ba kopa musala da bandeko bazalaka. Mais soki eza poste azo kokate, Maman Marx longola ye. Longola ye, vu la Kinshasa, ezo senga mutu ay ba kosala musala. Maman Marthe longola mwana peut-être mwana nazo koko longolete pour azomona kaka maman mutu atiaki e awa. Maman Marthe avec beaucoup de respect. Soko lingi ki bokonzi ya mwana na yo ekende liboso musale sala mabien longola bumba il ba pongi zongi sa a continuer ko sala pona yo. Soko moni pa na yo esa mati grade moya zonga susu ko ya kote kelo mabende na ba sete na ba clou na ba tonga na ba nini ezate kendo kote na Sénat kuna na Sénat za na facilité on la ba pongi c'est un vaurien na ndenge ya population c'est un vaurien. Maman Malata s'il vous plaît longola ye bo pesa kaka raison na batute po ba duka makamba ko critiquer. Oui critique ezala toujours mais ya lili ba pongi Maman Marthe fo longola ye avec beaucoup de respect. Maman Marthe longola bumba longola to bona surtout ko fande la kayo to ena ndenga respect ba congolais ya Kinshasa bazo lela bumba usa musala bien te
Et ça normal te que muto sa musala bien te que yo maman parce que o tchaki wana o proposa qui est. Non, président, to yebi que l'île ba pongi. Ezali, maman mouta proposa qui, mais il fait pas bien le travail. Vous devez le dégager de là. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Léon Moulumba. Na initiative aux Ouaki Yakobuka. Paka Djouma. Ça faisait longtemps. Félicitations à vous. Quand quelqu'un fait un bon travail, on doit quand même le reconnaître. Et si Kane Fake Boukama, c'était le seul pays, na binito, na niveau bisoto, image tozanango, bana ba 10 ans, basala kakindumba, papa moko akolongana kune, akoti Paka Djouma, akela la mwana 10 ans. Mwana 10 ans, zokoloba, liboswa caméra, comme si azaki na 40 ans, 30 ans, zokande mwana mukie. Pourquoi? Parce que ba parents wana, ba maman na ba oboto na Paka Djouma, incapable yako protéger bana na bango. Eza na ba tusu basala kindumba, eza ka pona plaisir te. Total af bisone so film ya Pretty Woman. Ba tusu ba comprendre film wana te. Ya Julia Roberts. Pretty Woman, ndumba na zaki mayele. Azaki étudiante na fac ou na université. Abanende kozanga mbongo ya kofuta ba frère mususu. Camarade ebisie yaka ko gagner mbongo moko facile. Yepo na ayaki kosa kindumba ezaki lo connaître. Ayaki kosa lango pour juste un temps akangisa mbongo. A tomber na chance na mutu ya bien. Sko ki valeur na ye azaki nango yango esalake ba continuer na Richard, na muto yazwa akutanaki. Mais ba kindumba mususu bino bo valoriser na réseaux sociaux, o bo valoriser ka. Eza kindumba salite. Mutu bo tu na pourquoi ça kindumba? Parce que vie eza pasi. Ce qui yo ça kindumba po vie eza pasi. Mais tant yo zwi mbongo, il faut pesa otia mwana na yo. Na cadre ya bien. Ba ndumbe bele basa kindumba, mais bana bango batanga. Ba réussi ça. Mais bien na Paka Djouma. Boama yele te, faut ba longola bino wana. Po kindumba na bino, bo tiki tina bana na bino amikie. Tina ba leki na bino, ba kota na monde wana kindumba. Bo sadi te effort te ke, na mbonga kindumba, ba ninga musuba keta classe. Bazwa ta savoir. Na sepene ba buki bino. Na tika ko sepe na endroit wana te. Na tika ko sepe na endroit wana te. Endroit moko trop sale. Et puis boza ba squatter. Babisika wana boza eza ya binote. Donc bon lela te ko bo konzambo katoza libanda. Bo mais eza sika na binote boza ba squatter. Bino encore ba pesi bino esika bokende. Bozwi chance ba tebele banda kuna bango ebukami. Nan ba reloger bango te, nan ba futi bango banda kute. Bino ko botogi banda kwa salite. Banda ku ya batol. Bo sumbaka partout. Bo boaka ka balala ka bino partout. Ba microbe etondani wana. Bozo mona na miss we boza batu, mais boza rempli. Et puis bo distribuer ba microbe, ba te belé bazo kufa na bambasu, ezo wuta na Paka Djouma. Mi bal bazo kolala bino, ba préservatif moko ya moins cher, ya qualité moindre. Bozo pesa na microbe na ba soyi, bozo pesa na ba microbe na ba nzoto, na bisika na bino bozo sala ba makam na bino wana propreté. Ba malade belé tondani bino. Na banzoto, bozo yebate. Donc, félicitations à monsieur Léon Moulumba. Côté maka wana te papa, continuez. Et yo, koloso ki capitaine yo koloba ke civil a manqué au respect. Ye kuta manqué au moukier, po yom to bandaki. Yom to ebe ko se respecté te. Depuis quand bino faut ba respecter bien na kin. Tant bota la kapenza bino ba soda ki ya ba congolais. Vous avez l'impression que bossa la misala bien. Bon, comment ba semba bilokota. So bonya bo se respecter, bonya bo salata ata ma réunion. Bo bengisa mkonza mboka, bo talisa ba besoin na bino. Ba soda ya bieza ki n'époque Mobutu si ba kima bango nyonso bisu se bele ba kufa. Bino tout beaucoup bo tikali, boza ba soda ya nzala. Boza bato bo fana na bandaku, manque à faire boke kokota musala ba soda. Boza bato oh bino bo tungisa ka population. Ba miyi binde bino. Ba kulu na nde bino. Na butu so mutakute na bino kufa ya mutu.
Na bamboka msusu na butu so zi problème obenga mbila. Mais bino nde so ba kutani na bino ko kufa ya batu. Kuta na soda na butu. Azo loba pe ba manquer respect. Quel respect ba pesa bino bino mo bo se respectate. Bo la ta ba tenu na bino bo ke na bar bo me na masanga na tenu na bino musala. Vous valorisez, vous respectez même pas ba tenu na bino musala. Omona mutu asimi ana munduki mais ake ko langwa masanga. Azo ba te ke na se ko langwa wana okoko beta pe masasi na désordre. Okoko boma batu. Mi yibi. Ba titre moto e ba sike wuta rate. Yango ba grade yango na ngwa bando pesa bino. Poto za isusu na armée te. Mukonza malonga na Kongo azala kite. Kabila bando kipe binote. Sko ba grade ngo bozula ngo wapi. Oh général, oh colonel, oh nani bozula ba grade ngo wapi. Po Kabila le fils banda ya Congo atika ko calculer binote ayana batu na ina Rwanda. Ya yana ba Burundi na ba Rwandais. Bino ba soda Kinshasa ya RDC a calculer binote. Sko na nga pesa bino ba grade wana boza na ngwana. Miyibi. Boasus côté mais la paka Jumawa. Et c'est que boyo ke là là-bas na mikie sans poursuite. Monsieur Jekoko en tout cas e bat ba kansane tingano toyo kanaka. Obiki na eba te ke na limité. Soki na eba ke paka Jumeza na limité. Nde monsieur Jekoko ngo ba no mela maite. Lili bapon ngo mela maite. Nengana ba no ko lakisa yo ngo tous les jours. Même ceux qui ont na capacité na yote. Vu que biso to ebika ka limité. En tout cas, pour cause na n'importe qui na limité. Limité gal Jekoko. Donc, et là, comme nous surtout à ma bébé dans le canal limité. Jekoko to ba no la sa onka yo, monsieur Jekoko. Parce que biso image to zanango na limité, c'est vous. Alors, faites en sorte qu'il y a qu'on soit ma capacité. Il y a qu'on soit ma grade, il y a qu'on soit la makambu. Luka batia na poste o ezo sengela parce que biso soto monika likamu na limete ah kombe ko ya liboso ya komba Jekoko mulumba ah oui parce que biso image to zanango na limete eza monsieur Jekoko pona eba ki même pas que paka Jumeza à côté na yo so na eba ki nde olala rapongite e bato abokanisa neti ke mama Kongo te ngana lobela bato bosa musala tozo mona. Bon, quand ça n'a bien noté que moi, monsieur Jekoko, to s'attendaka te avec le monsieur. Toi, le la boutouna moi. Même ceux qui n'a bengi pour na exposé problème moko. Il me répond difficilement. Ndeti ton na moni vidéo bana lemba. Banana bande ko benga. Ton na moni bana wim. Bana wim ya lemba bazo lela. Na bito ke notine la bangota monsieur Jekoko. Parce que ngana na mutu sur le terrain te. Nga sur le terrain, seul mouton n'a sur le terrain quand les gens ont des problèmes. La seule personne que nga a contacté pour atteindre côté la problème wana aux population lingaka, c'est lui. Mais nga ne toyo kanakate. Peut-être comme na poupola épée na kale, pour baseri mo na poupola épée trop. Faut bien comprendre, baseri mo pe na poupola kay pas on peut sanga pe baner. Peut-être etikala Donc bana Kinshasa essayez de faire. Monsieur le Président, bon, Luka poste moko bien, donner à la personne de Jekoko Mulumba. Parce que, Aza le seul mouton, sur le terrain. Oh, bana Congo, bana Kinshasa, so ba moniye, ba mona neti solution. Banda kwezo boukama en désordre. Si lui, il était là, il allait ko expliquer bango pourquoi bazo bouka bandaku, alinga ko trouver bango ba solution à la suite. Enga ko tika la boete. S'il vous plaît, faites les choses bien pour que bah Congolais de Kinshasa va se retrouver. Maman Marthe ici n'a passé message. Oui, toyebi ke yom tosenga poste wana gouverneur pour na l'île Bapongi Bumba. Mais vu qu'il ne fait pas bien son travail, pour l'intérêt de bien, intérêt à bien pour na mwana na yo, oyaza président ya Congo Mobimba, bolongo la Bumba. Bumba, il faut longo la poste wana. Ça ne te va pas. Exactement que olongwa po ba kendo tia Jekoko ou ba tia soki monsieur Léo ou je sais pas qui eza po ba tia mutu oyo akosala musala ba Congolais de Kinshasa ba se retrouver tozana po na plaisir ya mutute tozana te ko oh alia kimbongo ya intel alia kimbongo l'argent c'est bien beau mais le travail doit être fait. Avoir l'argent, toucher de l'argent, c'est bien mais le travail doit être fait. Ba tu faut ba monaka.
que mbongo ezolia mame musale ezomonana. Tant que le travail est fait, tout ce que vous touchez, les gens ne vont pas calculer. Batu va calculer en côté. Donc félicitations na monsieur Léon Mulumba. Obuki paka jumosali bien. Bandeko ngana matza awa dodo kolo s'il vous plaît. Ngana akana ba idée nanga. Ngana sala ka débattre. Soko sengi na matisa yo kwa ko bangate ko mama kongo pourquoi ba buki te. Nanenga mabete dodo kolo. Nga soko yako ba faki pa babuka. Eza makam nanga te. S'il vous plaît. Nga soko moni ke faki babuka te o gardango pona yo. C'est tout. Nazo matiape zo matanango te. Ça faut nanga te. En tout cas, félicitations, monsieur Léon Mulumba, d'avoir vraiment Koboba Penza. Ezonga lisu soute, papa Léon. Kobuka c'est bien, mais ezonga lisu soute, oh. Nazo matabato e batate. Merci pour le tapotage, Bandeko. Merci pour le partage. Allô, Ndeko Valérie, bonjour. Ndeko Valérie, bonjour. Maman, on a matché par erreur. Il n'y a pas de souci, maman, ça arrive. Désolé, ça arrive. Bon, Moutasuka, souke matite, ngana kenanga. Makamna ngana loba, ngana sisi wana. Voilà. Allô, bonjour. Allô. Erreur. Voilà. Moutasuka. Moutuma lobi bazongi déjà paka juma. Bazonga ndenge nini ndeko mata awa s'il vous plaît. Bazonga paka juma ndenge nini. Donc paka juma bakinduma nana bana mike wana zongi lisusu. Ate koko zonga te. Non 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 non. Allô bonjour. Allô. Mais pour ça la ba demande pour na nini onga makambo matsa batuna live je n'aime pas. Ah. Ndeko mo a commis awa traumatisé nga. Ndeko mo. Allô, bonjour. Yeah, bonjour, maman Congo. Bonjour, maman. Bazongi déjà, batongi tongi au long ya nzela, clôture moko eza ndira en face. Nga pena bien bien to la juste na ba vidéo. Clôture moko eza en face, on dirait ba kena ngambu ya rail quoi parce que za ka rail prince moko eza wana ezokende ville, ezokende ista. Ba sali na ngambu wana mususu bazongi ba tie belé mulongo mebele bana na pointi point. Non. Oui. Da esika ba buki bango ba katisi susu ngambu. Bazongi na bango lona nyonso nzela ka boye mama na ngaye bongo sko papa Léo o abuke bango aza wapi ayebi ke bazongi mais fa zonga lisusu au moins mabe ya Kongo ezaka ndeni so basali eloko bakenda na suka te baleki suivi ezala te natali ndeko moko azoloba alors tokovivre nde na nzela parce que bayibaka bango ba téléphone wana mingi yo toloba bana 10 na bana 8 ans 7 ans bapanzaka bango alors non papa Léon Mulumba fozonga bazongi ndenge nini bazongi da batie ba biloko na ba carton de batie na ba chasser parce que ça juste ba chasser ba carton ba protéger ba bilamba ba sala banani na ba propagande ba biloko ba publicité ba kangi lo wana nyonso vraiment na nzela eza na clôture moko munene ete so eza compagnie clôture moko eza mulai ba ke lo wana nyonso pour qu'on eza mi ba industrie ba ke lo wana nyonso donc ba ndumba wana ba comme ba temela loi ba temela l'état bazongi na bango azoleka na peut-être na moto azofilma bimboko tokosuka ba téléphone awa nde ezaka na butu mwa bolekeza te ba téléphone bayiba te bobenga monsieur Jekoko fo basangana oui azonga ata tuka fo basangana pona limete wana ya Jekoko aussi qui est là-bas poilu wana bolo bana eza Kingabwa te Kingabwa c'est pas Jekoko Mulumba oui mama na ke guerre. Bonjour Maman Congo. Bonjour Maman Sarah. Ya Nadia, omoni elo kelekana kini bonjour na maintenant so bala na panel. Ezamba la liboso babu kabatapaka jumate. Kande nani nde kwaza na sa utoloba. Ba makasi na kobuka me suivi balanda kate. Biso to sepende babuki parce que bana ba bebe belé contenu na etani wana paka juma. Respect za lisusu te na Congo. Contenu apaka juma parce que moi na 7 à 8 a ebida mibale ko yiba makambebela mabe bat no so basepende balongoli bango mais elo musu ne fa balukela bango pe atesika moko okay ko bwaka bango lisusu balukela bango mama na kinkole balingite mais bango bazana droit ko pona te mama
À la base, bazaba squatteuse. Omoni loko na lingana bima poka fi ya matali boso nanga. Balaki si lobi fi moka mati alobi to kolongwa wa teka bite na biso ba nini babuka ki ba tol wana mabe fale ba mamepe ba tol wana ba kenango ya nada me ba tol wana etikali susu wana. Batole eza bakolokota ngo susu babando sane bakatika ne fia na lobi na ngambo musu balakisa ki lobi bazo sumba na banzela bazo suba na banzela na biso de moko na lokela video ngo na otinelo na privé. Mais je comprends ça mutu ya Kingabwa. Comment buzoba bongo eza na Kingabwa? Pas mama Congo so okena TikTok omona ba video za ngwe bazongi na bamboka ane zongi na bazongi mama chez Coco. Na chez Coco ça mutu ya Kingabwa. Arrêt à train pesa wana nne bachar ba nini na bango ba kilométrage na bango ba bomba ngo ba bata ba bomba ngo na kati ata bino mo matrain ko leka ndenge nini mboka ngo wana bana limete pe ba temela bango. Ah oui, population pe temela bango batu bobimba na bana 8 ans bosesa bango kindumba ba adulte moko bokoki kozwa conscience te ke basala video moko ba mama nga na eba te ke za na Kingabwa nga azongi su kombana nazongi randonnage kokoti. Moi je m'en fous parce que bandeko natala video mona lela mwana 8 ans autola la tata mobimba zo ba vi angoyo bongo tokozwa mbongo wapi mwana 8 ans. Siko tellement bazola na bata mikolo ma belle c'est salé déjà et suis moi forme on sentir que mwana azana nu kindendi kasi ya Nadia ekozala mate po na nini mama musala azosala yango wana papa musala osala yango wana bana bazobota resultat na bango eza nini baosala desana ba parents na bango bazomona wana ti donc na limete wana lili bapongi gouverneur mwana limete aza wana j'ai Coco Mulumba aza wana na limete mais Léon Mulumba o ucho buka bango limete donc na limete wana bazana Léon Mulumba ministre provincial, j'ai Coco sénateur, l'homme sur le terrain, bazana gouverneur, Lili Bapongi, tala 3 batu bobimba na limete, mais binom tubozana bandumba ya salité, na commune na bino, mais c'est honteux. Et ça soni. Maman Malata, aza toujours kana limete wana te, moi c'est maman Mukondi. Azawana. Toujours wana, mais ça soni. Et ça soni. Aleka wana. Et ça, c'est la honte. Monsieur Gekoko, c'est la honte. Monsieur Gekoko, vous devez faire quelque chose. Aux hommes, l'homme sur le terrain, l'île Bapon. Comment est-ce que na commune na yo? Donc, Gekoko, vous êtes sur Kingabwa et c'est vous qui cohabitez avec Banamike Bas. Kako? Bachaki bato moko po ezongisa bango na majorité soso de bangala bachaki babato soso ba boyi ba ozonga te basana choité on va zonga te pourquoi donc bango ba uti mboka destination kwa ko sa Kinduma na Kinshasa. L'état n'est pas fort, l'état va faible. Bobi que l'état na biso yango ta gouverneur longwa ko na comprendre te ozo longwa tendenge nini mama Marthe mwana musala na ifa longwa na poste wana gouverneur et si ko ke no pesa mwana na yo atia bumba gouverneur tu te comprends que c'est vous qui êtes derrière, il doit quitter. Il y a beaucoup de gens qui ont la capacité d'être à ce poste là. Mama Congo ngaka intervenir moké. Oui, intervenez maman ngaka Gekoko. Mama Congo. Oui, papa. Ngaza parmi l'État au Congo wana. Le problème est que l'État n'a besoin de faible, suivi exacté. L'État a l'obaka, mais à sala kangoti. A koki ko sala mais action exacté. Nenga buki paka juma, ya buki akenaye, a sondoli, wana tikali bongo. Batona ti bako vanda na bango wana même 10 ans, 15 ans, bako zala kaka wana parce que l'État est faible. C'est ça le problème. Merci papa, na kacha paka jumanga mona ba image. Moi, na 10 ans, o ezake à 10 ans, l'école est obligatoire. Un enfant qui a encore besoin d'être éduqué. Aouti ko sa ko si ça n'a papa mobimba, mais respect papa, désolé, to betaka si jabandumba to ana chouate. Papa ngope aboba filmer longia kei. Nabi mais ce monsieur devait être arrêté. Mais papa, toi t'es merka Gekoko parce que yem ba bien ça la Kingabwa. Il y a c'est monsieur Gekoko.
Déjà pembeni na ye, musika pembeni Atata wana na ba ye. député. Là penza pembeni na ye, kawana chaque jour. Ya Nadia ya Oui, Nadia maman. oyebi ozomona paka juma wana komona oka na miso ya ka pamba to ma bakonjo nyonso nda Nyonso balimbisa bakenda. nga tika na loba kaka ata bokoyebi nga je manfu po boyebi bao bayebi nga pe bayebi problème na bango ezani kaka bato tozotelemela wana nde bamakango na bango basacrifice na bango baoke kosalaka babetise bango na bana na mike biso toomona yango bandaka batola mabe mais elongwaka te bakokosa lokola babuki bango fait de po baka parce que bango nde bato na bango basalelaka jour et nuit merci na kiti ya na ke tapote. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, comme ça, Kingabwa, Bisoka Jekoko. Pour moi, tout Léon Moulumba, je viens juste de le découvrir. Nga kaka Jekoko Moulumba. Ah oui. Ici, quand on a peine que Mama Konga Zane Mouta Jekoko, c'est lui, il doit finir ça. C'est lui. Bonsoir, Mama Congo. Bonsoir, Maman. Ah, limbisanga Mama, soaka minute muke. Moi, likam nangna loba, la fois passée, Nathalie na kan internet, kuna na Équateur, ceux qui bateau à Bangombe. Je crois pas même 2 semaines. Bah, koti sous na Bangombe kuna na Équateur. Bon, le problème, c'est quoi? Bazo tika ba province vide, presque tout loba. Bazo ya bango nyonso na kin. Or, Kinshasa eza muke. So, balongwe kin wala bazo kusala ni baza na tendance au kota Congo central. Donc, Congo central eza muke, Kinshasa eza muke. Population, sko nyonso ezotonda. La sko, ba fido ezotika la bamboka na biso kuna. Herbe étranger la bazo kota na bangombe to ebite bazo uta wapi parce que la mona ba militaire bazo le la bangombe ba côté ba uti ba ebite bato na bazo zo sko possession ba mboka wana mais est-ce que bato bazo tika ba province bazo ya koto parce que mabele ba boire raté bazo pe Kinshasa msala te mais par contre kuna ba ko luka misala ba ko produit ba ko sa agriculture makambe belé donc eloko na ba mekana kota la sko ba kam na paka juma ezo pesa kaka salité na mboka. Donc pour la moni ceux qui ba koki ko pesa ba esika te obia so ba moni esika okete bazongi si bango ba kende kuna ba bazonga kaka mama biso to bito na po lili ba pongi azana incapable comme eza kaka Kingabwa biso ka Jekoko to simba kaka Jekoko mama nanga ti ako se déplacer. Comme bazape mi balé ndeko na yepe Léon Moulumba oza ministre provincial yepe comme azwaki initiative ya kobuka déjà côté moko basanga na ka bango parce que tout le monde muta osimba na Kingabwa te mais non tozo senga ekutu na ba commune mususu njoka nde na commune na quartier na moko bandumba ba fiasalité bazawana. Ah non mais c'est Jekoko c'est pas normal hein? Il faut télémer ngana désolé. Merci beaucoup maman. Mama merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Mama Congo. Nangana Baxelo, Mama Kamde Kwalobi. Imagine vraiment, côté aéroport, Babuka Batmuta, Somi le pan, on a 4 cimetières, tomba, on a 4 le pan, on est en déconnecté. Soko talibi, on sort, on a linga, l'accent, les autres, l'accent, battement, Bauti, kuna, likolo, sort, Bamsou, Bazo, Bambunjimai, Batiki Mbunjimai, Ndeka, Ndekwalobi, Batmsou, Bazo, Zoma Bele, la biso, Bakauche, Zo, Kende, chaque jour, Bachino, Bazuma Bele, la biso, Bao bazaki na village on ba mona ke mabe tout le monde ba yoko kita Kinshasa bazo kota bandundu ba Congo ba tiki ba village na bango pamba mutazo somba le pan likolo ya cimetière vraiment mama Congo na lela mama biso ba kunde même pas 10 ans lelo to mona susu tombo na été et commanda ku ya mutache likolo pe azo lala vraiment to suka apne loko. Non, en plus, maman, yanga na katiote, bazana audacité ya kolobape, audace ya kolobake, bako kende kinkole te ba olongwate. Mais bandeko, obi ke awawa, soki l'état zana besoin d'être ya kwe moko ya immeuble moko ba démolir pour ba lekisa. Na pe net exemple ya biso a na France. Et zana ba kwe moko net ba côté ba olne kuna et tout, l'état zaki na besoin ba lekisa tram. Pour faciliter le transport en commun, déplacement à Batou, bouki ba immeuble, reloger batongo na ba commune mususu, na ba département mususu, parce que roti kabino ka bosanga na bosanga te, parce que bon moni na kala mundela bando tonga ba immeuble ba 20 étages, avant tonga ba cité. Et ben ko bota ba désordre e bota ba gang ba clan deti ba grini le nom mundela tonga su bongo te ba komi ko tonga ba immeuble ba 3 étages ba komi ko panza batu ke bozala ki wa ba komi pesa ba banda ko musika osali demande na ndako ba pesio ba longoli osika bozala ki pour éviter ba ndenge zaki na kala ba tartare, hein, so tartare na corbeille koto yo, ba kota ba grini, éviter rassemblement wane ya batu. Na kalabazo mo nango bien kotia batu bele sika moronde ti ba immigré ba nini. Aujourd'hui, ils se rendent compte que ba sana ba rebelle.
bakoma ko pousser ko tina tina bato misika alors bato apaka jumana baza na sonité baza na droit lo bate ko to lingisika bo tinda bisote bango bana eza esika na bango ndeko Jekoko ndeko nyoso otala live oyo na otinda ngo na YouTube allez déjà dire à Jekoko mama konga lobi soko telemité pono ke no luka solution o eza na Kingabwa to bando fandele à tous les jours ndenge na fandela ke pa ke na Mombele to bando fandela parce que on peut pas accepter les choses comme ça. Et ça dignité que bana moko ba mama mo ba boti bana ba dindisi bana na bango susu na kati ya kindumba bana na bango na kati ya kindumba ba famille mo na kati ya kindumba ba esika mo bomona et puis kindumba ya salité ya propreté ya ko sumba libanda ko suba libanda ko sokola libanda siko bo linga tozwa tozwa ba rail bongi ke tozwa na ba train na ba nini mais ekoleka wapi. Ce n'est pas ma passage wana ba Kingabwa là où ba biloko elekaka. Hein? Ba bisika no so toneza bloqué. Comment mboka o eko bonga na ba biloko aboy. Bo bengani batu muta sali effort a telemi a eko buka bango. Bo kena ngoti na sukate do balakisi bino ke l'état vous ne valez rien. Batu wana fo bo beta bango ba fibu so ba kendete. Ah non. Eta image en mbokati. Hein? Bande ko ngasika na fanda awa côté à la chapelle. Sans abri bazaki tale belé na côté à Porte de Paris mais tombe événement salaka de bachaki Adidas Arena tomba sisi kotonga Adidas Arena basala penza lavement ya sikawana balongola babengana bango propre et puis batie ba garde les problèmes de comment si moko amataki na papa na biso bazana raison bino bozo bengana bango mais bozo tika ba soda wana te ba vrai soda pe baza soute na mboka ngo nzambe mboko yo biso bengani ba sans abri batika ka sécurité pour ne pas que batouana bazonga lisusu hein boyaka quand même ba potote en tout cas monsieur Jekoko Mulumba il faut que la biso solution oui. Yoza il ba solution na biso. Bo sangana papa Léon Mulumba, vu que bino boza ba homme sur le terrain, vous devez nous trouver pour il ba pongi kutu to na loko senga été. Hein? Toi ku na loko lo bate kutu ba pongi et mutu am atay na poste wana mama Marx. Mama Marx longo la biso na nous gouverneur wana. Dodo Kolo, s'il vous plaît. S'il vous plaît penza. Ça devient trop sérieux ces genres de problèmes. Hein? Tout apporter live, s'il vous plaît. Vraiment, monsieur Jekoko Mulumba, avec tout le respect. Quand vous êtes tous les jours, vous devez descendre sur le terrain. Allez-y là-bas. Vous êtes des Kingabwa, vous êtes des limités. Vous êtes belé na limité. Allô, bonjour, papa Blaise. Ndeko Blaise, bonjour. Et n'a aucun salité. N'a mon salité. Non. Eh, avec Batunyo, surtout, oh, bozana limité. Mais c'est honteux, hein? Oui, que ça sonne, ma casse. Allô, bonjour, Ndeko Blaise. Bonjour, Mama Congo. Bonjour. Mama Congo, bonjour. Na lobi boye. En tout cas, batuana foba kende libela. Ezali boye. Batuana bazongi na kati te sika bazalaki. Babiminde libanda ya prince ya clôture wana ya poids lourd. Bazaza aux environs wana na kati penate sika babuki bango. Donc l'état fait ça l'effort aya ko benga na bango ndenge bazali banda ya prince wana po bazo tidie bako ko zonga pe ozomona po tracteur o ebuka ki eniefula ki batoli na bango nyonso ba niefula ki yango do bazali banda ya clôture wana ya poids lourd nanu bazongi na kati pena esika bazalaki te baza pena nde libanda ya tronçon wana ya poids lourd papa poids lourd Kingabwa hein mayele acha ba Jean papa Blaise poids lourd Kingabwa hein maman. Poids lourd wana Kingabwa. Il mettait sur Kingabwa. Kingabwa c'est na. Bon, c'est-à-dire que Bandumba wana depuis Tosaka awawa na monsieur Jekoko. Bandumba na bazaka nde na Kingabwa. Baza wana do baza na kati te place babuki bango baza na libanda ya clôture. Botala ba video na bomona bien. Ça mupandini sa clôture. Merci beaucoup, Papa Blaise. Mikolo, surtout, en tout cas, Papa Jekoko, là, la pongite, dodo, nazongi sous combat na yo. Bato balobake, on a zaka mutu na baza dessus, hein. Alors, bonjour, Papa, Gigo.
Oui, bonjour, Maman Nadia. Bon, na intervenir ka juste moké, hein. Au moins, batouana au baye au côte na paka Jumana. Ça date pas d'aujourd'hui, ba 15 ans. Place, na même place, on a, t'imagines donc 15 ans, babandarandenge ni batouana, pour place on a, surtout place à paka Juma, biso tanto aki bana mike, place on a, zara place, babandai ko boire ba déchets. Ezalaka donc biloko na centre ville soki ba camion à voirie à l'époque soki sali ba ramassage biso dans benga ngo ferme ba que no boaka biloko ba immondice na quartier wana après laisser aller tango au coma batona babandi ko s'installer malembe babandarande ni ayeka ba temo ndako mo ya manzanza après ube ya mabaya tant bozo tika bango bazo ya malembe ndenge monaki ba ki ko se propager ba komaki partout place on a komaki na salité d'un côté ça faute à l'état na bison de le départ tant ba mon araba eloko na babandi ko s'installer na ba place ndenge wana faut ko benga na bango d'entrée mais bango ba kotikela ka bango tala le ba komi ba ko presque mokili mobimbe komi place wana insécurité eza wana mama ya ndenge mo ya osakana te ndeka na landio bana ya mike bana wana bakendeke sous classe te musala na bango ekomika o ba parents o ba mama ba osalaka yango papa nga likamba boye lili bapongi wana o mama Martha senga batie gouverneur azape mutu alimete papa nanga alors au lieu akena kosenga batu ba vignette ba voiture ba nini azomona ta insécurité o po bana na bakoma ba gang bakoma bibi mais maman na place ba assassin o le canate maman na place wana en plus donc lumière za la raté d'abord. Or, liboso, place on a nyo sezaka éclairé, hein. Le quoi, électricité, za la soute na banzela, ndenge zalaka, lampadaire, ndenge zalaka, zalaka soute. Mais place on a donc, soko komi, to komi karaba, 18h, 19h, soko zali, koleka place on a te. Komeka koleka place on a te. To se soutenir. Biso toza na mutu ya kotele mawana te. Biso nyoso to tele me la kaka jekoko mutu aza mutu ya kingabwa papa nanga. J'ai coco ala la pongite papa. Oui, tout à fait. Ozan a raison parce que c'est yé mutazali bayo ke la na kata na secteur wana. C'est donc yé mutaro pesa ordre ba tona ba kende. Ba pesa ba pesi bango pe kuna sula ba maluku wana. Ki ça pesa la zambat. Avant beto ekoma batonga yango ezalaka peka zamba pourquoi batonga bakendo vanda kuna te bakende peka vanda kuna balongola batu place soko za na Kinshasa ozondima te ke place oyo mukomsunga biso na leka na place wana na bi mais place oyo nyoso oyo biso tanto yiba na mike ezalaka ville de place wana nyoso opo dans benga quartier au Fitra yaka o ba so bakangio mineur ba o memo côté kuna na place on bango basala banda kuna bango wana ya mike na ba condition banda o vanda wana tolo bakaka je koko il faut à luka veiller pour na ko luka batona no soba mema bango o ba route bamboka bazonga na bamboka papa semaine mobima de toza mardi si samedi totika je kokote totika ete parce que toza na choite obi kenga nazoye bateke babiloko wana eza kingabwa mais kingabwa c'est je koko comment il peut tolérer des choses comme ça ba insécurité boy non en tout cas merci papa nga to pesa maloba de comme susu kande kona ngai to segi bana nyoso alimete bola lisa je koko pongite bana nyoso Kinshasa obolekaka kota ba poilu wana boza na insécurité bola lisa je koko pongite il doit se lever aller trouver une solution et sika batwana bakozonga wana te wana eza kindumba ya salité eza dignité kindumba bongo pendant 15 ans 20 ans na limité na mi continue ce wana limité c'est la honte eza soni na bana mike bakoma kinduma na misu na bino mais vous réagissez pas vous êtes là na kati ya limité je koko fosfo okola la pongite non en plus eza kingabwa en dehors ya limité eza na quartier ya Jekoko bande ko bola muse pongi bonsoir Ndeko Galaxy ouais bonsoir ma cœur wala danga de na communauté oda compte na msusu na ami ko kota ba live na parce que ba live na za ba live moi que oui na lingasko ukumo ko sa ba live na semaine moko ta ba live moi que oui et ça structuré pour na makambuka auto oyo pourquoi na lui bongo mama Kongo
Nous, on a vu, ils ont aventure. Moni yo, nous, on a abonné sur la vérité. Hein. Oh, tout le bara, oh, so boulan que ça aventure. Mais on reverra beaucoup population africaine et la population congolaise, en fait. On peut pas tout rigoler. Mais dans le vrai, Mamosa la oh, et c'est ma commune ba diaspora le oh ba en Afrique, oh ba ba na Congo kuna ba to ba bon. Mais yo au sala ngo par amour du pays. Pourquoi ça là on? Pour au sala muté malamu li nyimbo kana yo. Mon ne tout ça na boy. Papa quand micro sur mati quand micro. Mon ne toi na boy hein dans le vrai vraiment. Dans le vrai vraiment. Oh tu yo sala oh et c'est là que ba musu ba ko ba député na Congo ba zo ba mbongo belé. Mais yo sala ngo gratuit ni mutu moko abe en côté afute par baboy. Le lo oyo tout ata chilo mbota mama bébé na mais faut biso tout soutenir pour anime parce que le lo Congo le lo et c'est ezini na ba congolais. Donc de tout matin. Oh toi zo luka a gâché ben on est vision na pour na ba ennemo ezangati na o batan il faut biso to le ba ko la pili bango mama ko tout ça ba tout la pili la ngapi ah mambo ke ndenge nini na na biso pourquoi le mbo ko il y a Traoré balamuki biso Congo grand pays to na ba ndenge nini grâce na biso na yo mama Congo oyo lubaka oh ba biso ba lubaka lelo oyo diaspora lelo ezo do place na bango na Congo ba kende ta ba sa buso ba mais ba mo fo ba sera impôt na bango et pas na yo na ba o muso ba loba makona bango. Merci beaucoup papa Galaxy, merci. Merci beaucoup. To lamba bande comme sous pour na mona comme lemba. Nation baté na lo bon point anime. Na lui pour na ke oui, tout le monde, tout Congolais a dans le mo rapporter mon ba M23 blo na tout. Ba kata bilo kona tout ba benga mutu mza kombo na yo ali Congo te là c'est vrai. Merci beaucoup papa, merci toi tika maloba bande konanga na ina loba boye bande konanga na minito na RDC na Kinshasa c'est le président Tshisekedi na minito yo congolais nyo surtout il faut asala en sorte que esika zo fanda e bonga ezwa sens. Total Asoba M23 Teba M23 ils a problème il y a Chilombo il est en train de s'occuper de ça à beta bango toro mais bisope sika tozali tangu yazo beta bango toro kuna bisope kotoyo mutunyo surtout donc ça veut dire que soutenez Jekoko pour enlever les paka Djoumana limité pour de bon il doit s'élever monsieur Jekoko ici kozali soko lingi kimia tellement na okaka keno lukela biso solution ba maman wana na bana na bango na babifunda na bango en tout cas il faut bon disperser bango. Bonsoir de coqueur. Allô maman Congo. Oui, allô cœur, bonsoir. Nana intervenir na likamba paka Djumawana. Au moins na paka Djumawana. Et le que salami wana eza bien pour la pige coco. Si koyo tango yo l'état osana projet ya kosala likambo, il fallait créer eloko moko boy. Il fallait qu'il asala ndenge na ba maluku pas sa pesi bango terrain. Il fallait qu'il asala ndenge atongi ata ba ndaku moko ya manzanza ya neti ba réfugié. Il paraît déjà Moutabuki Paka Djouma eza Léon Moulumba, c'est pas Jekoko, c'est des frères. Le frère il est ministre provincial. Yo maman Congo s'il te plaît, s'il te plaît. Otongi loko mura bongo otiki déjà batiki bango na bisika moko za kotonga zamba na bana mike bango zonga parce que l'état congolais asaka likambo asukisa na suka te. Mama Congo nga un jour si la solola no nazala na Angola l'Angola il fait quoi et rozana projet au quel côté ba Teresa vide tu mets des maisons au sali banane aussi batwana longoli bango ndeti na Angola ba buka batu bazala ba pemena ba prince ba place boko eza bienté. Bazui côté za vide na Luanda wana bazui batie bandako batie mai batie courant bazui population batindi kara leta ndenge na moni bazo mema bango bazokende kotia bango na bandako batali valeur ndako bozaki nango so ndeti bango batol bango batindi bango kuna pourquoi parce que ba ça susu paka Djuma mususu bazonga na bamboka na bango sika ba wuta bazonga. Mais qui ça c'est ça pour tout le monde Congo ezate que no Congo c'est comme rempli.
Bango Problème ba est ça. yaki bazana ba terrain te. Le problème c'est quoi papa? Il faut que le bape vérité. Bango ba luke la bango solution. Mais est-ce que boyebi keza na bato ba tonga bandaku na ba na bambongo na bango banda kukuta ezo kita nan bazui bango solution te. Bango baza ba squatteuse. Basi wana baza bato ba iko squatter ba bisika. Faut total les deux côtés. Les deux côtés faut total. Mais ba pesi bango esika ba longwa nani. Nina fana na ba Congo na kofanda te pona sana ni mutu ya nani nina fana na kina kofanda te tu kin papa ba petisi bango kofanda na Kinshasa te me ba yede na ndenga mabe ba yena espia kindumba boye na Kinshasa po boluka vite boye de bon na espia kindumba ya ko bebisa ngani bango ba di ke baso gagner pe na bango wana bako ata ba buki bango bako bandu ko zonga parce que bataka ndoki ba tie bango bato fele fai bo zonga bazonga kaka bazonga po esika nyonso bakotinda bango baza déjà na esprit ya kodétruire esika nyonso bakotia bango bana na bango esi babeba bana wana so bakesangana na bana mususu bakobebisa bana wana bana 10 ans bazobeta masolo ya sexe on dirait bato bakotelango place na libumu bazonga est-ce que na paka juma balobi bango de sala kindo oui paka juma gal kindumba papa gal kindumba. Merci Maman Congo. Merci beaucoup. Oui. Torosala bongo papa. Alors bonsoir Ndeko Diji. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, Maman Congo, ngana intervenir. Omoni kobuke zana bien. Kobuke a bien parce que moni pe Kinshasa pe insécurité comme makasi po ba misusu baza asagi sali mabe baki maka wana na paka juma moeba retrouver ezati. Mais eloko mosko na ngana lobo moni avant ko sali loko. E bongaki ba tongela bango ata ba maison préfabriquée wana na ba terrain wana mo place na bazalaki. Ezalaki place pe ya ona treza place eza place moko boye eza place na bango te ezalaki temporel pour ba vanda wana mettons bazui décision wana gouvernement ju décision wana e bongaki pe place ba otinda ba ona ba maluku kuna ba kikole e bongaki ba bongisa esika wana ba tia mabele pla ba tongeli bango ba maison préfabriquée ba kokisi koko solola na bango kemdeko yoza na combien de bana ngana za na debana bon totongaki ndako kuna peut-être studio eza par exemple il y a 4 mètres ou bien 6 mètres bino bokende kuna mais siko bango bazui basi na bana batiki mibali siko mibali wana bakokende wapi po bakomi kopona o mibali bo débrier o misusu bozo bato bozo ngesika boruta po ba misusu nde bazana esika bautaka kuna bazala na ba na vie moko pe ya pasi to ba ye po mutu nyonso saka Kinshasa bomengo ezali tong ba uti ba Kinshasa na bayaki na bamboka na bango kuna esika bautaki misu batika lisu bazali lisusu na trace moko te batike loko te yo siko tongo oyebisa mutu azwa bato akende babato yango oyo bazana déjà bazana babato yo moko oyebisa situation babato anekenda ba 1 mois baolia nini na babato wana ezwaka ba 1 mois 2 mois. Le problème c'est quoi? Ceux qui batindi bango tout ensemble eza lokola mabe o bazo na paka juma bo déplacer kaka le mal ça se détruit, ça se déplace pas. Kolongola bango tous ensemble, kotinda bango susu na ba préfabriqué tous ensemble. Eza lokola bo déplacer kaka le mal mais bo trouver la solution te. Pour bango bazala sala musuba ebi ko sala te ba ebi ka kindumba. Ba ke sa bilanga papa. Kindumba za nango partout. Omoni kindumba nango partout. Omoni kindumba papa. Kindumba za bongo te papa, ya bongo te. Ya bongo te papa. Ya bongo te. Yo so mona na Belgique na ba vitrine omona bana ba 10 ans. Hein papa? Omona moi si boko y na vitrine même moi na 10 ans, moi na pas ça passage. Jamais. Yoka to lo bitaki. To nakoki ko encourager ngote mais na lobi boy. Omoni ndenge bazoko déplacer batu bongo. Eza nango bien pour place wana peza place na bango teza place ya onatra fo eza la vide tout ça là mais sikoyo nga na komi eloko moko na osankete ba bimi lisusu na poids lourd ba komi kotonga sikotonga ba otonga bangara wana ba mikonzi wana baza wapi bazomona bazomona Jekoko parce que Kingabwa c'est Jekoko. Oui, il doit se lever. Jekoko za gouverneur te Mama Congo. Mais gouverneur azane soba.
Papa, gouverneur, papa Limbisanga. Gouverneur a moi Moussala maman Marthe. Maman Marthe tout a proposé bâtir gouverneur. Donc il connaît rien. Cause la kate l'île ba pongi bumba asa le loko malonga. Et ça maman Marthe m'a checké na place wana. To belle la Jekoko pourquoi? Parce que c'est l'homme qui est sur le terrain. En plus ça musika teza kinga bois. Et c'est si canaillé. Donc, bis toi na mutobel et la té. Azala gouverneur ou pas, on s'en fout à côté les mains. Oui? Maman papa. Akendaka kune ezaka titre naye. Toi na chouette, il va se lever. Omoni oya sala kane ya loko la sala ngo volontaire. Omoni oya komi. Kasi on peut te retirer volontaire papa. Na Congo eza tozo obligé de tirer. Mama Congo, omoni oyo ani komi loko eloko moko komi masse, komi ebele koko ye moko okokate. Eze loko moko il faut ba solo. Papa okoka. Mama Congo. Papa nga bisiko zo luka wana. Tozaka na mutu moko ko simba papa moi so likambo eza na mboka wana il faut boko na mboka wana batu susu ba yaki pona musala te ba yaki ka pona mbongo batu susu ba na mbongo na musala papa nga toke musika te eza Kingabwa tote misa Jekoko le comment le pourquoi lui-même il va se débrouiller biso to ana choite toko simba kaka Jekoko il va se lever. Toi, on a choisi. Ma blague, papa. Je ma miniature. A kokota, on a une photo na miniature. A kokota ma miniature c'est meno mobimba. Yé muto ke so débrouiller. Ce qu'on ke luka lili ba pongi. Ce qu'on ke luka nani etali bisote. Yaza Kingabwa toko simba Kingabwa Jekoko. C'est tout. Bon, maman mutazaki boy ya maman Marthe. Robert ngaye na makambwana aokoka. Papa tika non papa qui papa toyo déjà merci beaucoup. Bonsoir ma belle. Bonsoir. Moi na lo baboy. Mama Congo c'est bien bon ya kobuka na basali bien. Mais sikoyo soki bake bwaka bango kuna. Nango lobi keza na bana mike ba osaka ba mobulu. C'est comme si ke bake ka ande ko changer bango sika ko sa mo. Mais lobi na lo ba ngwana ka ko ba déplacer le mal. Donc, ça ne quoi quelque part, bah, na souci pe baba na ngote. Problème est sous batu nyo sorte na place wana bazaki bandumba. Il paraît que zaki na ba sinistre à Braza, ba lobi sou que zaki sou na bato ba uta ba ko sa comex. Bango pe ba o bazaka uta ba mbanda kaso ndenge nini, bango pe ba yaka ba s'installer wana. Ozomona poème yango wana pe ba soda ozoluka ba silver place wana c'est le même soda ba la na bango kuna c'est le même soda ba bima na bana wana mama Congo lo bepe mama bata cadastre bon lo bepe bata cadastre c'est comme si que bato wana pe bandu ba te benerere lelo se ba te be ba don lela bata cadastre pe ba faire partie mais c'est comme si que ba payer lo te bato wana hein. C'est ça. C'est comme si que mais paka Juma, pourquoi ton papa n'a pas quitté? Pourquoi ton simba ba Jekoko, ata baza ba gouverneur, te ton simba bango pourquoi? Parce que dès le début, ton ba monaki, na ba oba yaki avant na ba oba koya après. Dès le début, ton ba monaki bat, ba comme quoi qu'on s'installait illégalement comme ça, il fallait d'abord depuis longtemps qu'on bengana bango. Depuis longtemps, il fallait même pas qu'on tika likambo être traîné pendant des années. Paka Jumana, tout le monde en parle. Et comme on le loco normal, tata moko awuchi na ndaku na ya meli masanga ke luka mwana moko a 10 ans, a silisi masanga na nzoto mwana 10 ans, pendant que nous avons des responsables na limité. Si qu'on a minute to simba nani papa. Yo so mona bumba na likamba malonga. Bumba mutazo ke nokolani ya ba vignette ya voiture, ba assurance en voiture. Ba descendre, a comme ça ba buki ya ketala. Ça ba buki ya ketala. Comment en pleine capitale? En pleine capitale, comme le quoi, n'a pas battu son accouchement modèle ni. Kingabwa égale papa Jekoko. Pour l'instant, on est encore dans le respect. Non, c'est que Kingabwa, c'est vous. To yebi ke Kingabwa papa Jekoko. Oza la gouverneur, oza gouverneur. Te bicho si to tione si kamoko l'homme sur le terrain. Ba titre na bino ba grade na bino po bato bazana ba titre na ba grade bato ça le l'autre côté. Alors bicho to yebi que quand on parle de l'humilité, on voit monsieur Jekoko Mulumba. Alors na ba titre na ba grade na bino, non on en a rien à foutre. Bicho Lucas Solution, les gens en ont marre de Paka Juma. On en a marre de voir des enfants mineurs Basala Kindumba.
On en a marre de voir des gens qui disent que après 18 ans, moi, les kabakota va poids lourd parce que insécurité. Aux amuta kingabwa, pesa batu solution. C'est tout ce que nous on demande. Les restes, on a ba titre nabino, on a toza kunate. Maman Cléopâtre, bonsoir. Zomaloba. Bonsoir, Maman Congo. Ngelo na oloba, ya Gérald. Ya Gérald, ya Jekoko Mulumba. Ya Léon Mulumba. Ngana oloba na bino atake mwana Kingabwa. Na ngangwa soya pro ezangai. Kingabwa déjà c'est beba na baba rebelle. Commerce Kingabwa ezalaka baba. Ezalaka ba mesa na babalabala. Bana Kingabwa bayoke na kayo. Bana Kingabwa nyoso bazaka sima na ope balinga ka ya Gérald. Bimisa ba mpuwa wana ba bima na Kingabwa. Bimisa ba mpuwa wana. Kingabwa pola nanu na baba. Ebeba nanu. Bateka na bangu basomba Kingabwa. Bakomisa ngo ba morso abanda kwa mike. Mapango koma ba morso na ba morso ba balabala kangama. Siko bozo susu paka juma. Bochango na kati ya Kingabwa. Po Kingabwa komande eni. Kingabwa sana kati ya quartier na kati ya commune alimete. Bana Kingabwa bayoke la ya Gérald. Ya Jekoko Mulumba. Ya Gérald. Ya Léon Mulumba. Bobimisa ba mbua wana. Babima kuna na donde na oloba boy. Ya na nga yoka ngai babima kuna. Ezalaka te za salite ko baksama. Nikolo salite. Yo moko mona ngote ke za salite. Ya. Bimisa bango babima. Bakende musika po wana baza batute. Wana baza batute baza bambua na ba bebe basala kindumba. Na ba koko, na bana, na ba tata basala kindumba. Ya Gérald, pardon ya. Na respect nyo surtout. Kingabwe za kasimano yoke la kayo. Na respect ya nangai. Bimisa bango. Longo na bango na kate Kingabwa tobo isoni. Tobo isoni leki. Sa nga pasi na lalite. Ban longo bambwana. Tuka, merci Mama Congo do maitinga na live. Ya Gérald yoka mungongu nanga. Ngana ana isi na soya po. Nangamba soya po. Naza mwana wana. Isika basala wa soya. Ezangai. Ya Gérald bimisa bana na Kingabwa. Bimisa ba koko wana ba mama wana ba tata mosi ba bebe wana. Bimisa ba wana kate Kingabwa. Salite leki, ba bare pai, ba nzele pai, koteka teka biloko zanga tina epai. Salite na kati ya commune alimete. Ezalaka te. Bazonga na lover. Ba rebo sukola lover kuna. Basonga ka place ba uta kipo, ba bani pe kopanza bango lelo te. Ba bana ko buka ka lelo te. Basonga na lover. En tout cas, merci Mama Congo. Merci beaucoup, ma soeur. Merci na bandeko nyonso bozawa. Eza sujet moko, eza vraiment parmi ba sujets zo préoccupé biso bandeko. Mboka na biso na minito tokolo basu bangunda te. Na kati ya Kinshasa, ce sont des Congolais, de père et de mère. Si on se prend pas en charge, en tout cas, l'été, ça nous très malembe. Bandeko, eza triste, hein. Soki bozongi na ba vidéo na nga ya Facebook ya page bon mona ke na lobela déjà ba paka juma oh c'est trop triste de voir là où il y a des adultes on laisse des enfants ça dit paka juma ze loko suya ko bata mate eze loko batunyo so ba ebike na ba bébé kuna esi ba fongwama boko limbisanga eza honte kindumba eza partout na ebike ba congolais bolinga kindumba bolinga kama kambo bongo mais quand même eza image ya mboka ya vilité et puis na loba boye batu ya limete bomoni awa we ba vilo mi konti ba fandaka ezaka na histoire lelo depuis Macron koma mukonji batu ba koma ville na bango échangea ville à Macron et koma du fait que ba bimisa président de la République soki boke na ville à Macron encore bazaka pe na moi plage tout ça et si ka Mitterrand outa et si ka banani mais quand même limete bozana bobimisi président eza soni comment na lelo ke mupaya koki ko outa sika ba ko ça la documentaire na ville o ebimisa mukonzi ya mboka na biso nani Chilombo Tshisekedi ba kendo tala beza na quartier moko boye bana mike basala kindumba te za soni monsieur Jekoko Mulumba biso nga personnellement rien à foutre na ba titre na bino ozala nga kutu na mona ko plus que gouverneur nga soki batio lili ba pongi bumba ko excusez nga en tout cas soko saki musa no bien même du fait que vous avez moi na musala mama Marthe parce que mutu nyonso auta quelque part et cause la peut-être aux akino ozana ba
capacité na yo mais na koluka na kozanga okone ko se trouver moi na musala mama Max mais ba pesi opportunité ya comme gouverneur oyebi ko salela ngote nga pona nga na considérer côté kozela nga pe na Kinshasa te pokanga nga poko mona nga te na considérer ka onde ti gouverneur ya ville province à Kinshasa te soki batie yo batie monsieur Gérard je vais considérer Jekoko yo na considérer te ata batie yo batie monsieur Léon ata batie batie n'importe quel député ou mutumo ba sala ka musala a aider la population na ko considérer bango yo na considérer yo te soki entre bino bosa na bazoua bosa na banini nous on en a rien à foutre nous tout ce qu'on demande li mettez wana na histoire lui mettez outi na Tshisekedi lui mettez outi na ba zone industrielle lui mettez eza quand même parmi ba commune na biso ya Congo ya Kinshasa eza na histoire bokoki ko sala ba désordre n'importe où mais na lui mettez te eza soni na niveau paka juma wana eza soni po boza pe mi konjebele en plus de ça maman mukonza mboka na biso maman mukonza mboka maman Max aza wana pe na kati ya limete mais vous trouvez ça comment hein eza soni te eza soni ville oyo ebimisi mukonzi eza na bana 8 basala kindumba o ba mikolo bozomona toana mutote misate en tout cas Jekoko limbisa biso mais c'est Jekoko okolimbisa et c'est quand batma mona rapenza que oh mama Kongo tena zaka muta mutute na minute on de ko Jekoko telema toana mutute luka ba solution yo soko luka mais en tout cas paka juma fe kufa fe longwa kingabwa Ozana Kingabwa paka juma wana benga chef du Mukonjaboka soko lingi benga soki nani soko lingi mais vous devez vous lever. Vous devez tous vous associer. Et ça, Moussale à Moutoumon côté. Monsieur Léo Moulumba, il a déjà commencé de détruire. Vous tous, levez-vous. L'île Bapongi, koutoua ne loko sengote. L'île Bapongi a pas démissionné. A pas de démission. Jinga koutoua na otalote. Non, en tout cas, même ceux qui bateau, bah, qui a vaillé, bah, qui est compétent. Mais il y a niveau, na eza soni makasi. Parce que bino boza bato oyo toko limbisa bino te. Bino boza bato yo, président Chilombo a relevé défi moko beaucoup de gens l'ont critiqué. Comparé à Kabila. N'importe à Kabila, bato boza banga Kabila. Bino tout boza banga Kabila, boza kolobate. Boza kolobate. Tshisekedi a été beaucoup critiqué. Azam bato moko, on s'attendait pas déjà à avoir un Moulouba na pouvoir. Beaucoup de gens ont critiqué. Maintenant, aujourd'hui, il est là. C'est-à-dire que Moutounio Soza Pembe Naye, il faut bosser à Moussa Kitoko pour prouver batouke. Bouza Bobaki que Moulouba soit pouvoir te, que Moulouba soit du pouvoir Kabande Konaye, que Boena Boy. Tout ce qui a été dit, bino faut contrer en gros. Donc, Mouto, tout à Zosa Moussa Mabé, Ozaloza Mouta UDPS, on s'en fout. On s'en fout de vous. Ozaloza Ndekonaye, bon, moi, écoute, tu n'as pas à Maman Marthe. Maman Marthe, tu l'as moi à Moussa Nao. Nous vous devons du respect. Mais ce qu'on détruit Moussala ya mboka, ya kozwa bana misala ya ndaku na yo, kwa ko pesa bango poste, po balala kaba pongi, ndeti bumba, ça on n'est pas d'accord. Ça on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Alors moi je vais demander, seule personne autorébi que Aza sur le terrain, et ça monsieur Jekoko. Bo se pelane te talingate. Nga pe kuta ki mangala ba téléphone talingate. Nga moso na sisi live oh pour live kutu na ela qui était mais et détourner ma bé. Donc nga moso na kati na bandoko ke tungise na téléphone. Descente na paka juma. Ba tona fo ba longwa. Et puis ton bon look la bango bisika ba reloger bango. Na minute oh bande quoi ba reloger bango katika ba reloger bango ba squatter. Baza bato bazwa terrain ya bango te baza déjà bato baza déjà na obi ke bata pe obi ba mite ba mabe donc boya na blope na miso batu boye ko s'installer bo miso makasi ndokite miso makasi ndokite to batu mo bo uchi na bino na ba village na bino bo uchi na ba mboka na bino boye bo bandi na noko tiape ba tol na terrain moko boye bo bangi na bino te obi mboka nini obi oza mboka te oui, ils ont bokate. Et pour ça, c'est la bango solution. Pendant que ba vrai bateau yo, ba mbongo na bango ba tonga ba ndaku oye telema, ba bukina ba zui solution te. Nga na solution ya oluke la bilote batapaka juma. Nga bozo ngata ba mboka.
boke sa bilanga bozo tika bamboka vide bozo kotondisa Kinshasa insécurité pezaka makasi so batu batondi ebele nana désolé à cause na bino nde bokoti na biso ba Rwandais en force ya kokima kotika bamboka bokanisi ke so boye na Kinshasa solution ya vie na bino o batuni nango bomona ke capitale eleki ba province hein à cause na bino nde ba étranger bazo kuta ba terrain ba zamba vidi bazo ko s'installer mais bozo ya Kinshasa eloko pe malonga bozo sa na Kinshasa ezate biloko tu ya malonga ezaka na bino na province biloko tu o biso to survivaka na capitale et uta na province nem te simba ka capitale mais tala bino bokasa deti capitale ezana eloko na comprendre te bien bokasa neti nini même awa wana bamboka tofanda mindele ba capitale ba Paris oyo biloko tu euta ka province ba miliki to melaka ba viande to liaka ba soso to liaka ba nini nyoso tout province eloko moko esaya makana capitale ete na capitale zaka ba bureau bisika ba sololaka olobi nini osali nini mais tout euta ba province force ya mboka eza ba biloko basala na ba province preuve ne bon mona ke ba richesse mboka na biso eza na capitalité capitale eza na eloko te ale bino bo sundola et puis boye capitale ngo bo memini kindumba ba betela bino maboko ba luka no ba place à kolala pendant que ba vrai batu ba ozanga place à kolala na bana na bango batu ba tonga bana ku plus de 20 ans ezo tomber na bana na bakoko na bazwi solution te ale bino ba miyibi moko bo boto la batu biloko to lukela miyibi solution boya mabome bolimbisanga nga pola nga ba bengana nde bino nga na solution baba luka po bana tous eta boyiba batu bochambo onde côté te kindumba nyonso bosala ba komi ko babatu so ba kindumba ba okomisa bango na TikTok bongo bino kindumba bosala mbongo ezalaka te bochape munoko toko kende te on dirait terrain ya bino ya bakoko na bino baninga ba utamboka boyeli batu ba fufu ba makala ba soso bataba bino boyeli biso basama kolo na bino bon mon normal boyena sama kolo pendant que baninga ba memeka biso to ebike na kala so mutauti province aye il faut bo sepela mais abino boye bo memeli batu sutu kindumba boye ko détruire batu alinga basenga ba lukela bino solution et puis boza ben poli tala clique bosala wana ba langage terre à terre donc ça dit que Kingabwe bokoli ba voyou na désolé pas quand je me bimisi ba voyou basi mobimba ba langage on dirait ba chege ben ba mama bana 5 6 bat ba bota bino pe bana boyebité po bozo bota bana na ba passage mutoye passage préservatif a malonga te botika na bazemi bana belé bazana bana ba passage batata ba ebanité Bamite mamabe allez en plus bozawana na ville oye bimisi président boko lukango monsieur Chekoko vous devez vous lever on vous attend sur ces chemins là dans toebisi en tout cas bima monsieur Chekoko telema zonga sur le terrain eza makambu ya ponte eza makambu dinité eza sko makambu ya esika na yo et ate que kene mombele keno sala pont kene entre lemba na ngaba keno sala pont te asko eza Kingabwa eza image ya Kingabwa limete quand même eza réputé ngana désolé lelo on a Kinshasa ville oyo etondi ba mabebele eza limete Soto bito tchapenda vérité. Limete le kina matete na buzoba. Limete le kina yolo na buzoba. Et le kina ngaba na buzoba. Et le ki même na nini oyoyo. Et le ki même na bumbu na buzoba. Et le ki même na makala na buzoba. Limete na minute oh makambu tout ya mabele ka na ville province à Kinshasa ça limete. Alors tote miaka Jekoko. Ah oui. Ba église nyoso ba escroc limete. Ba pasteur nyoso tu ya ba fakwa limité ba chege nyoso tu limité miyibi nyoso limité zoba numéro 1 ya ville province ya Kinshasa na kombo ya Bumba limité. Vous blaguez avec nous hein Boluka solution na limité c'est pas normal na kala limité za ina titre oyote limité za ki sozo ka muto afana na limité usumu na ngo lix usoba moi na limité lelo limité comme loko mobwe oba toke na limité ngo wapi limité za sika moso malonga te
donc batu bafandi pena mutabi bon naza na 1000 francs nanga na ke passage na limité boka soni ko eza villa mukondit hein awa na villa Macron ba ko lo ba bongo te hein boke na ko boya na France boke visiter mi obi ville soke bimisi mukondi e koma kana kitoko moko bokondi matin hein maka bosa biso na limité eza gentité bozu mwana musala mama Marthe botiele biso na hôtel de ville bota makambo limité sala biso azatan ayebine makambo te ya yebi kaka mama na ke somba nini mama sko na botieli ye responsabilité ya ville province à Kinshasa azoe bate abanda mutu bobimbasela ka bat basa makambo ya tant je kokwa sala ka po ya mombele aya kata di matin kota la soki pongo esali ndenge nini botela nga ala ka tellement que sko musala ngo pa mama Marthe bandosa ngondeni comment muto linga kolala ba ponge bele bwe donc c'est que yo siko bandosa musala na fufa masango ezaki yo pembeni hein ya bo azo tinda pe batu ba ko ebisanga oh mama Kongo tikako aka ça soit tindi batu na otika na lobela président de la République na lobela même la première dame yé pas otinda batu yo tozaki no mwana musala ozotinda batu ba ko benga ngape ba loba bwe oyoka kyango ya bien il faut longwa nga ko mona nga na Kinshasa te boze belona bozela bokanga nga en tout cas vraiment bozela ya trop so bomona ka atterrissage na nga na aéroport Anjil po mutu to lukaka yeyo na kendo kufa na prison makala côté basi bozela nga ya trop pona ebi ken liste eza mulai oh kuna opesa ya ye o ya pesi ya ye na koyate hein yo pe bumba bakisa ya yo moi musala mama Marthe bakisa ya yo bozwa nga te nga na bondo mona nga kaka na kwena nga oyoyo hein bon monsieur Jekoko en tout cas vu que ngano pe simba ka troté na moni mikolo ngano pe ko simba susu ya troté ponyo ce que le kanapaka juma ezaka na mutu na yo biso batutorote mi sezaka ka yo dodo kolopenza avec beaucoup de respect oza mutu na admiraka beaucoup mais on veut te voir sur le terrain na makamba paka juma oui on veut vous voir sur le terrain de paka juma oui na makamba mboka nga azara na mutute nga musala bien ina lobeli ya mabeto leki na ngope na makambo ya mboka moi je suis congolaise de père et de mère à part mboka neto yaka ba poto boy na Afrique to na mboka okimela te biso ba mutolu na biso ekundama na RDC des vrais moi je suis une mutandu mundibu nazana esika okendo lobate ko boy donc makambo mboka na taka sentiment te monsieur Jekoko sur le terrain s'il vous plaît. En tout cas, ceux qui bozaki na ba cliente na bino kuna, bino tout boza bata politique na limité. Ceux qui bozaki na ba cliente na bino na paka juma, et que bo banga côté ma papa kombo na bino bima, toza kunate. Etali bino. Ceux qui va enregistrer bino ne va enregistrer Jean Robert, mutu na mutu ayimi eba, otoko mona télémité c'est que azana ba client kuna. En tout cas, à partir il y a todo 6 semaines muto to tangami ozana ba responsabilité na limité peu importe quartier bofandi ando ya zoba ya bumba yekuto ozelete aibelo côté oh nyoso bengami député oh soki sénateur oh ministre provincial ozana kacha limité soko telemina likamba paka jumate botika botia fin ça ya salité oyo c'est que ozana liste ba registra yo kuna c'est que ba registra kombono ezakuna bozo kasoni po awa tobi ke bandumba ba registra batu Jean Robert ba registra kiye et bimi déjà ndambu Paul en tout cas biloko biso to découvrir que bandumba ba yebi ba client na bango ba registra bato ba louela bango ba chambre bato ba kena passage to découvrir ngo awa na TikTok oh TikTok ezesika mabe te TikTok ezesika pe to découvrir façon bandumba batambolaka ndumba soko lali na e a filmer yo aya bandi ko salo chantage alors soko yebi ko za député sénateur ministre na kati ya limité que on leka passage moko na paka juma ya moko te mate torozo ba kombo na bino nyoso au numéro 1 monsieur Jekoko Mulumba oh biso to yebi na limité eza yo les restes na ba kombo baza ba nonem
Baye banité. Toi, qu'on découvre sous il y a un Léon Moulumba. Bon, comme 2. Les restes, bah, na comboté. Moi, personnellement, na limité en dehors, il y a Jekoko Moulumba. Na ye bibinote boza ba nonem. Donc, il faut bon nettoyer, limiter. Et ça, ville ya Mukonji. Eza Mukonji kaka moko te mutabima wana. Toza pena Tshisekedi ya bima wana. Donc, limiter, il faut un nettoyement. Non seulement parce que bimisi Mukonji, en plus de ça, eza ko dégrader bana, image ya bana, na ba mama c'est trop sale. Makambele kana paka juma basi wana, botika bango espacité, botika la bango tante, bandumba bakoki ko régner na Kinshasa boete ke, baleke la bino, bobengani bango na gauche, bake na droite. Depuis comme prostitution et zoa le devant na kati mboka. Depuis quand? Eza bansoto na bango to boite, mais dès lors ebima libanda, et au baby sabana. Pour bango basala ngo babata marate. Na bana seka ba la famille. À nous revoir bientôt. Toi, c'est la monsieur Jekoko Moulumba sur le terrain. On a déjà monsieur Léon Moulumba. Monsieur Léon Moulumba, je vous félicite pour le geste que vous avez eu à faire. Il y a qu'à détruire. Mais il faut aller jusqu'à la fin. C'est la fin qui justifie toute chose. Vous pouvez commencer, mais il faut aussi savoir comment terminer la chose. On vous attend. Oh, nous sommes télématin à limiter aux enregistrements. Ba ana na bino ya paka juma bazab na ba enregistrement na bino. Donc ceux qui vont télémiter, ça veut dire que boza kuna. Je vous remercie. À nous revoir bientôt. Merci na ba partage, merci na ba like, merci na ba tout bo participer, bo intervenir, mais toti ki si jote to kozongela ngo lisusu. Pona bato boza no na kati ya Andi, nga na zakuna te na sengi na ba page na makambu ya Andi na collègue na ye na mama na ye, na mwasi na ye na likangu na ye, na boko kota ba miniature ya buzo bawana. Oh, c'est l'Obama qui botika bato ba sur le terrain na ba matière na bangwe pola wana ngai botanga na miniature te, je ne suis plus dedans. Pardon. Dodo Kolo, je vous demande et je vous remercie. Ne me mettez plus dans ces conneries. Ça devient des conneries. Au début, ça avait un sens. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Je crus qu'il y avait un sens en ça. Moi, tout ce que je vous fais retenir dans ça, c'est que, dès que moi, si, à ça, là, mibali, chantage. Ngasi na lobaki comme ça, mibalo boke na sima. Ba refuser, filmage. Ba oba dima ki ba filmer bango, oui. Mais ba obo koya na sima, bolinga ba filmer binote, po boye ba ke lobi bobimsa ba 5000, bobimsa ba 2000. Les restes, ça devient du foutaise. Enlevez ma tête dans les miniatures quand ça concerne Bouzo Bane Bandiko.